Ce que Otali CV quand même, je l'encourage. Otangi CV naie, Otali mon expérience na kata seni, beaucoup boya ka epona nini, loko nini vraiment da ko possible ne boya. Madame, tête bien faite dans la tricherie. Wana ko comprendre yo. Parce que ce cas qui tête bien faite il y a solo et que intelligence on a tiango. Pona ba congolais. Je pense que tu connaître Oyo, tu connaître Tena Katamboka Nabiso, il y a crise, il y a légitimité au Ifan Katamboka Nabiso. Ngana koye bisayo, Maman F Bazaïba, c'est une grande dame. Une dame qui milite pour ce pays. Et sengona ba Congolais pe sengona bino ba mama. Et sengona bino bo soutenir mama wana. Parce qu'elle a une vision ya ba imboka. Maman F Bazaïba. Mais la logique na yemboa suimboa. Donc azali motoyo azali nakati ya tricherie ya ko occasionner tricherie. Yango moni population tellement kayibi makambo na aboyi na yango. Aboyi ye plutôt. Alingi yete. Alors, comme alingi yete. Mais écoutez, dans tout ça madame, vous devez savoir ceci que malonda n'est que conséquence ya fruit azana mbuma pour le bako longola malonda hein bako longola malonda mais bako remplacer malonda mususu c'est pas ça le vrai problème. Bienvenue sur votre chaîne ici Télévision et bienvenue sur votre tranche Réalité Quinoise. Comme on a toujours l'habitude de récolter pour vous des informations et tout le monde qui s'engage moi, mino kotolo baraming émission de bilingue, tout le monde français, pétopé lingala pour ne pas tenir surtout base à la solo na comprendre comme il faut. Les lois tout kiti na ndako oyo ya solo to sarabim vous allez ba pandisango. To pour na ka place à côté parce que faut tout plus information ya ba côté surtout. Les lois na kiti et pas ndeko na biso ya la muka balobi les retours du président Mafa. Balobi les retours du président Martin Fayulu, Izali Wana, Izali Kobeta Monga Solo. On toye tout éclaircissement et pas bande konabiso, awa Izali ande konabiso Michel, akomekampe kolobela yango to koba mo amobele, to côté à le toko la président de la République à l'obéité d'urgence, babe kosi la te kosi la te. Za ko inda Kinshasa. État d'urgence en côté muso to akondima yango te. Marche au taille les cabisso, nous sommes toujours l'émission Nabiso et on te coupe ça toujours un beau tenant de connexion. Michel, bonjour. Bonjour maman Nangai Boni. Boni santé. Santé pesa malam, on a pesi mbote na pesi ba kongomani penyu sombote. Malgré Covid, l'habitude ça commencer comment? Bon, Covid ezali maladie moko ezali internationale. Toujours na peuple na biso ba se protéger contre maladie wana. Et lelo oyo eloko to ko déplorer parce que ezotalisa comme si que maladie wana eza na Congo te parce que batu ba ko tambola nde balingi batu ba ko sala nyoso nde balingi et madame eza mituna ebele wana. Je dis un grand bonjour à mon papa chéri, papa d'amour Cléo Kaléo. Babonne nous une télévision, j'ai pas oublié Andrea Koufi, Nico Kaléo, les papas de Franel, et Tété Moujinga. Je vous aime beaucoup, restez branchés, partagez vos émissions, aimez et likez vraiment vos commentaires. Naningara yango mingi. De commission de mécano ko beta moi les solo tout le monde qui a marché yinda qui m'a cassé. Mais marche yango tout le monde qui a moi gaz moko pou et palanga ba palangani. Nzele tikali polini yango ekomaki ya solo boz ko résister to nini yango ya solo to ezaki ka bobima ka pona communication muke bongo bozonga non ezaki ba leçon ebele to pesi bato po baye ba liboso un tango peuple marchaka peuple ça mobuluté parce que oyebi na ba marche ebele to sali na régime ya système Kabila ezaki toujours tomber na ba mort na ba arrestation na ba kozoka raison bazaki que la population ne muta bandaki ko provoquer mais c'était du vaste mensonge turbango koko sana yo 99 fois mais centième fois koko sate donc ezaki leçon pour toyer bisa devant face ya monde que to marchaka to revendiquer ba droit na biso
s'attaquer à biloko ya batu te. Souvent ceux qui ont moni que population s'attaquer parce que il y a eu provocation venant de quelque part. Provocation et outil peut-être dans la police. Dès au moment que notre peuple maintenant na Kandawana cherche à agir dans tous les sens. Marche oyo to panzanaki premièrement togaki mbela ya président Eli Martin Fayulu na coordonnateur Adolphe Muzito. Na évidemment le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Basengaki ke ba toucher na eloko ya mutute, ba simba libanga te, ba s'attaquer na la police te, ba lata ba cache chine pour se protéger contre corona maladie ou coronavirus, ba somba ba gel hydroalcoolique pour se protéger, ba garder mesures de distanciation. Chose dit, chose faite. Au monaki, comment notre peuple a été discipliné, comment notre peuple est discipliné. Malgré de respecter la distanciation, parce qu'il n'y a pas de marche. Non. Et qui l'exception est zangakate, hein, exception est zangakate, mais majorité, batosaki, oyo, peuple, et peut-être oyo, ba leader nabiso ya lamuka, ba sengaki. Mais madame, vous devez savoir que mboka nabiso ya beaucoup à faire. Et surtout na bandeko nabiso ya la police. Parce que isengeli ba yeba que revendication ya peuple, premièrement les revendication ya bango. Parce que ceux qui bato ba ko souffrir ya liboso pende za bango. Et tant que le peuple a côté les mapona ko revendiquer contre qui que ce soit, mais a ko revendiquer pour un intérêt général. Mais tout le monde qui mokolo ya marche wana lokola tozaki na des police, ba police mibale. Police moko ya monsieur Kabila na monsieur Tilombo, na police mususu, police to bengi police républicaine madame. Nandeni, mais quand on expliquer mki. Maman oyebi mokolo ya marche sanga ki to banana de bonhomme to matati triomphal. Mais marche to bandi na de bonhomme to keiti kingasani ya suka. Kingasani ya suka to zongi poto kendeti na triomphal. Madame, la police oyo to kutaki na kingasani ya suka. Si kozonga na kokoma na de bonhomme, to bengi la police, une police républicaine, disciplinée, va respecter population, va accompagner population. Imaginez, madame, peuple wana ayembeli la police. Alobi, ayembi, boma député, tika policier. Boma député, tika policier. Madame, vous savez pourquoi? Toko tala ba point négatif karaté, to tala ba point positif. Na kati ya loyembo wana, eza na point moko très capital. Pourquoi population yembi bongo? To yebi na système Kabila, ezaki régime moko ya komate ya terreur. Otozaki na yango tango peuple azo revendiquer. Lelo to perda ba Rossi Mukendi. To perda ba Kapangala, to perda ba Tuebele, ba mort na permanence ya IDPS, ainsi de suite. Pourquoi ka résultat ya ba marche? Répression. Mais batali ko banda kingasani ya suka, ti ko komana de bonhomme, ba moni police moko, ou aza ko respecter population, ou azali ko encadrer population, ko accompagner population. Peuple tanga moni eloko wana ayembeliye abi ya solo police ozosala penza mosala na yo. Mais koka moi tant to comme na de bonhomme to bandi ko continuer pour que to koma na triomphal. Madame, to sali
kolongwa des bonhommes kokoma na entrée à limiter na échangeur. Mais ce que nous avons vécu, non. Non, ça ce n'est plus la police républicaine. Imaginez ndeko, la police républicaine bazalaki ni na arme, ni na gaz lacrymogène, kaka bongo na teni. N'est-ce pas? Na maboko pamba basimbani bako accompagner peuple. Mais oyo to koma ki to mona ki na limité. Madame, mais la police a mis ce tilo mona Kabila. Madame, imaginez la carte à la police ou ana arme ya linette parce que ça va arme moko fixation, arme ya linette wana yeko salani. Arme wana ya linette wana tina nango ezalaki nini? Na marche moko za pacifique. Mais vous boye ki tant mususu ko respecter mibeko na bango. Madame, to boye ko respecter mibeko en quoi? Bango nde esengeli nde ba respecter constitution ya mboka na biso. Dans son article 26, ça dit quoi? Mais tout ça qui n'était d'urgence, c'est juste quelques jours après, au moment qui le gouverneur de la ville, à l'Oba qui a boye qui marche et tout cas et puis et le ministre aussi Gilbert a boye qui marche voilà. Madame, le peuple est souverain. L'article 5. Ils ont une institution mon côté et l'équipe souveraineté à peuple. Retenez ceci. Ils ont une institution mon côté. Je dis bien institution mon côté. Où est l'équipe souveraineté à peuple? Le peuple est souverain. L'article 5 de notre constitution a manifesté ses effets. Entre bango na biso banani batosi constitution. Entre bango ba oba boyi marche kozala. Na biso to sali marche banani batosi constitution. Banani bazali na faute. Madame baye baya solo que tout ce qu'on aura sémé, on la moissonnera. Madame, na musika na kata réflexion. Toyoka peto mona na kata mboka na biso. Seria lititi mabe. Na yebite wana ozaki soki obotama. Na yebi na note. Lititi mabe. Oyo étudiant moko akufa na Lubumbashi. Toyoka na tango ya marche ya ba chrétien oyo bakufaki na marche wana na époque ya Mobutu ozola na malam babenga Ngwanda Terminator. Or Ngwanda oyo azalaki même pas ministre intérieur à cette époque là ezalaki eta kombo kimangai ministre intérieur Zalaki voilà, le nom m'échappe encore. Mais ministre Ngwanda était le ministre de la Défense. Vous comprenez? Mais pour des raisons politiques, Bazuli Kambo Oya ba Morwana que balatisi yango Ngwanda. Le lobby ne peut pas il y a Félix Bengi Basolo, il y a président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Maman, pardon, accorde-moi un peu du temps avant Tunanga Motuna. Or, celui qui gère, Oa Kamboka, est un ministre de la Défense, mais un ministre intérieur. Boulaïma, je pense, ministre intérieur, c'était Boulaïma, si je. Comment ça, Kokimanga? C'est quoi c'est Boulaïma? Comme vous avez manga. Mais madame, bazlati sangwanda kombo ya Terminator. Mais oyo lelo ezana famille mokote ya Congolais. Bafunda Ngwanda, n'est-ce pas? Que yé mutu aboma ndeko na ngai, mama na ngai, leki na nga. Azate. Mais lelo batu bako commettre ba crime, bako pekisa marche. Ministre intérieur a pekisi marche. Ba pesi e kombonen. Parce que aza IDPS. Bo pesi e kombonin. Mais batali sa maintenant Ngwanda, n'est-ce pas? Décision nini ya azwa, n'est-ce pas? Pour que bato bakufa. Donc ozomona que to futo quitter régime ya impunité. Mutu asali mabe, il faut qu'on condamne. C'est pourquoi ozomona biso. Lelo nous sommes en train de condamner ça avec le dernière énergie et tozolo bake
le ministre intérieur, il faut akende devant la barre à répondre pourquoi baboya qui marche wana. Pour porter déjà plainte. Pour nanini, pour madame Nassisa Maloba, pour nanini ba peksa qui marche wana et pour nanini peuple congolais. C'est parce que tout ça madame nayebiso que la souveraineté ya peuple et l'équipe a décision. Tu peux pas être pas une commission abino boko boya kan de komalonda wa zana expérience wa zali penal so kitoko tanga ka CV ne ko mona vraiment que non mutu moko tête moko ezali bien faite boko banga nini boko banga lisusu nini to boko banga cette fois-ci bo singa susu ba vérité désir madame Naseki tête bien faite. Oh oui. Parce que c'est une expérience na yé ce que tali CV na nga tanga ki CV na quand même je l'encourage autant ki CV na yé autant mo expérience na kata seni boko boya ka epona nini loko nini vraiment da ko possible ne boya eh madame tête bien faite dans la tricherie wana ko comprendre yo parce que ce cas qui tête bien faite il y a solo et que intelligence on a tiango pour na ba congolais je pense que tu connaître oyo tu connaître te na kati mboka na biso il y a crise il y a légitimité o ifanya na kati mboka na biso vous comprenez madame crise il y a légitimité ifanya na kati mboka na biso parce que ndeko oyo Malonda azaki na 2006 hein boye biango malamu na 2011 azalaki wana na 2018 c'est lui qui était le secrétaire exécutif ya Seni secrétaire exécutif azako la premier ministre de la République c'est lui qui gère au quotidien vous comprenez donc yé Malonda aza secrétaire exécutif c'est lui qui gère l'administration ya Seni donc s'il y a eu tricherie il est parmi les gens qui ont fomenté la tricherie. Donc, azali motoyo, azali nakati ya tricherie, ya ko occasionner tricherie. Yango moni population tellement kayibi makambo na aboyi na yango. Aboyi ye plutôt. Alingi yete. Alors, comme alingi yete. Mais écoutez, dans tout ça, madame, vous devez savoir ceci. Que Malonda n'est que conséquence ya fruit azane mbuma. Pour le bako longola Malonda. Hein? Bako longola Malonda. Mais bako remplacer Malonda mususu. C'est pas ça le vrai problème. Est-ce que c'est que bon moni ya solo marche na mneza ki na ngone ici kati ya bosa la ngone. Mais la faki bo fana na ndako. Non madame, eza question ya marché mais lande lo nazo ibisa yo. La question ya marché te. Marche eza expression mona que marche. To marcha ki pona Malonda pambate. To marcha ki pona ba réforme oh izali to koloba que Malonda azane fruit mais le vrai problème c'est l'arbre qui est Kabila qui est le système Kabila oh evandiwana n'oubliez pas que le pays ezali ko se faire diriger soutenu par le président Laurent Joseph Kabila Kabange tikanga ina sisa koloba na simotuna nga motuna ostikinga na sisa koloba na simotuna nga motuna na ko tiko kama loba eza juste que to limite za na mo ba précision na o kolobaka mais yango yo na koloba que conséquence oyo tozali ko vivre lelo parce qu'ils a formanté quelque part yango to koloba ceux qui ba élection yibama ki na 2006 oyo peuple aponaki mokonzi na ye apesaki confiance na ye pa ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo voire même le président Jean-Pierre Bemba avait dit j'accepte l'inacceptable ba botola ye pouvoir na mémoire sous na 2006 oh batu ba vandika aboy ka boga no oh cour constitutionnel kuna wana à cette époque za cour suprême a lobby ke yo e Kabila te mutalonga ki ezali Jean-Pierre Bemba et salamaka wana ozalaki oyebi yango e bandaki na 18h mboka mobimbe ningani ba kelelo na butu mituka bapi bato babimi kobina résultat ya peuple volonté ya peuple et qui s'exprimer sociologiquement parlant na 2011 papa Etienne Tshisekedi babotoli na 2018 là n'en parlons pas
Kasi bazongi sika oya 2011 zaki papa Tshisekedi on bazongi sika bino Tshisekedi le fils. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est ça que nous sommes en train de dire. Makambo wana peuple azo accepter ngo lisusu te. Peuple a boyi yango. Que en tout moment ba botolaka victoire ya peuple. Mais cette fois-ci, botoli bino te quand même. Bozali na moko na boya ndeko ya bino moko ya possible bozaki ne Félix Antoine Tshilombo le lo azali na mutu ya République ya mboka. Mais il y a eu trahison. Il y a eu trahison du fait que le peuple a qui voté. Azalaki ilongo na camp moko na biso. Peuple a pesa qui confiance na ye et pas na yete, a pesa qui confiance et pas ya moi na mboka le président légitimement élu Martin Fayulu m'a dit. Mais ba sali deal na bango ba botoli pouvoir ba pesier. C'est pourquoi aujourd'hui bozo mona mboka est comme ingouvernable. Mboka comment ça meka ko expliquer tant ozo ko loba ingouvernable ozo ko expliquer wono lingo ko lobesi kani aussi singa maloba na sisi malobate obende ngoli micro. Mboka eza ingouvernable. Lelo madame na ko pesa yo exemple moko. Sakombi ya Madesu lelo ekomi 2800 3000 3200 transport mutu na mutu azana prix na yeba demi terrain kolongwa kaka awa Gombe kokomba soki lemba bozo bebisa au moins 3000 francs mutu na mutu azana prix na ye. Or c'est le gouvernement, c'est l'État congolais qui a la responsabilité de réglementer la société. N'est-ce pas? Il y a qu'Hollande la soki bato baso se conformer te bakanga. Mais bato na baza inexistant ba mono na raté. Wana ba incapacité on a besoin de ça on a mutu ya nani? Qui est le chef? Qui dirige par la force? Ba boto le pouvoir ya peuplette. Yango ndeko omoni ba miyibia bakoko yokana na bango. N'est-ce pas? Ba kende go yiba. Ba kende pe ba yokani ba yibi eloko. Bobi ce qui pose problème, ezali partage. Toujours na partage ba yoka na raté. Yango zo mona gegero news to mona lelo na kati ya mboka. Pays est comme ingouvernable. Donc madame, c'est pour dire que Ronsard Malonda azali le faiseur y a tricherie na kati ya mboka. Quelqu'un qui se complote contre le peuple congolais pour protéger un individu qui est devenu Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans notre pays. C'est pourquoi, madame, tant que bani koloba vérité, on va benanga micro. Tant na koloba bosolo, tant na bani ko pasola nyama, tant na pasola nyama, o ko benanga micro. Tikanga na loba na pasola nyama na sima otu nangai. Nazai wana pona yo mama. Kobenda yanga ko ça j'ai état unité quand même. Oh ça j'ai état moyini mama. Ko ça j'ai état unité. Tika to panzanteke. Parce que peuple na biso azana posa yeba vérité. C'est la vérité. Madame, na biso lo moko. O biso lingo boma pota. Ozi kisi otie wana. Pour que pota ekufa. Et sengili ke osukola yango. Tango ko sukola le sala elengite, ezala sécurité sala pasi. Moto pa lelaka. Alors, si porter la vérité pour que tu soignes pota, moto na moto azonga na ndebaloba na molongo, azonga na nzela. Et c'est n'est pas la vérité. Tu as la complaisante. Au moins la politique, la politique qui va sakana na ba Congolais parce que tu es trop complaisant. Tant que tu as la complaisance, c'est comme si tu es armé la politique. Ba décider to armer bango basala kaka mabe. Alors il faut qu'on fia ko la bango pour que bazonga na nzela pour que to soigner pota wana. Parce que ce qui to zuikis to tie kaka na pota ndenge ezali wana. Nzorande awa likolo to komona comme si pota eza ko kufa mais na kati tu fina isali lisusu. Oza obligé lisusu tout arabe pota tumolaki tu fine comme kobima. To soigner pota mama limbisanga protéger nga na émission na yo to soigner pota. Yango to ko loba que Ronsard Malonda azali na confiance ya peuple te. Même ezaka ka yete, ce n'est pas la personne Ronsard Malonda.
Parce que lelo FCC na machine na bango. Bakoki ko remplacer Ronsard Malonda na Ronsard Malonda mususu. Donc c'est ça dont je fais allusion que Zambo. Omoni manga oyo. Omoni manga oyo. Manga ezalango manga bakozwa manga na balongole yango pe manga mususu pe eboti. Mais bino comprendre que c'est siko ya solution tango akoloba, solution déjà le président légitimement élu à loba yango. Tout ça la ba réforme. Madame, ba réforme au président élu Martin Fayulu azakoloba. Eza ba réforme na sens ya Malonda te. Eza réforme na sens oyo ya solo pour que tous zongi sa pouvoir et pas le peuple congolais. C'est ça le vrai réforme. Vous comprenez? Donc, ba Congolais, ba Congomani nyoso ba vanda, ba parler même langage pour to ba nani oto kutia wana pour qu'il atambusa mboka. Boni sango ya lamuka. Lamuka otuzalaki awa tango daki vérité des urnes. Bo mabiso Sainte-Thérèse mabe bo kitisa biso kingase na suka bo matisa biso Fallen House mabe melelo yo. Toko yoka lamuka kaka boye. Eko kitoko ebate komi lala to peni to toko comprendre souté. Po tozo absence ya ndeko Martin Fayulu madidi to nini yango ya kokomaka ya solo. Mama lamuka eza kolala te. Lamuka sali musala o lelo enimami peuple congolais nyonso bazongi na nzela ya lamuka bazongi na nzela ya président Eli parce que totalisaki ba congolais que ndenge babotoli pouvoir ya peuple ba kokoka kosala eloko moko te lelo oyo tokomi wapi ta la marche IDPS lelo bakomi ko marcher babomi bango pona nini bazongi na combat le vrai combat Papa Etienne Tshisekedi oyo eza incarné par le président Eli Martin Fayulu Madidi to encourager bango. Mais ndeto ko yebisa bango bazo ba comprendre ba yebisa ba oyo bazali kolo IDPS d'en haut. IDPS d'en haut banani. Mais ba dirigeant na bango to ba lié mwamba ba lié biftek ba yoki elengi ya pouvoir. N'est-ce pas? O ba olingi suko yoka la même pas base wana. Oyo ki ndeko Félix Antoine Tshisekedi kuna na Brazzaville obiki to kokata alliance wana te. Oyo ki yangote. Donc or base wana za ko souffrir. Oyo ye moko aza kolela. Moyen ko pesa solution ba problème ba congolais ezalité. Mais yo moko tu koloba alobi ete ba nini libala wana to benga coalition e ko katana te. Ye moko akolela susu ndenge nini donc. Moi confusion ça est. Mais oui tout na bango. Eza motuna bango nde baza mieux placé ya ko tuna ba. Ngai na ko yebisa yo. Mama F Bazaiba. C'est une grande dame. Une dame qui milite pour ce pays. Et sengo na ba Congolais pe sengo na bino ba mama. Et sengo na bino bo soutenir mama wana. Parce que ça na vision ya ba imboka. Mama F Bazaiba. Mais na logique na yemboa asuimboa. Mais bako elingi kololela, ba elingi koloba ba ko lela ka bango moko. Bango bazana kati ya coalition. N'est-ce pas? Mais oyo ako beta oyo makofi oyo pa za ko beta oyo makofi oyo abeti oyo makofi aleli oyo pa zongisi aleli mais wana eza complot contre les peuples. Donc tu comprendre que bango ba ko sala complot contre les peuples yango biso to sengi na population ba telema kola mutu moko pour que tous mettre ba occupant nyonso libanda peto vanda biso na biso bana ya mboka to bongsa mboka po to tambusa mboka. To comprendre te awa to beta na lisolo ya ndeko na biso to ko beta lisolo ya ndeko na biso babengi Moïse Katumbi o asali kwa mwa kozonga simana bino e ko sa bino ndenge ne puis to kanga nini na bozongi ya ndeko na biso Martin Fayulu Madidi motuna pona kulutu na biso Moïse Katumbi natiki yango peuple yemoko a juger nazana commentaire moko ko sala pona yete bano kimi nde motuna na kimi motuna te parce que nyoso to ko sala tozaka na mutu moko marqué que babenga ngana benga peuple na biso majorité moko silencieux mais jour oyo alamukaka e kamusa bato majorité silencieux wana ye moko a sanctionné olandi mama donc totiki peuple atala nani azali nani azako sala nini que to komi bongo na suka ya tranche na biso to kolinga mingi ofongola mwa liboke o ya bozongi ya o bino bengaka ya solo président élu
biso to benga kate ba congolais nde ba benga ka parce que ba pesa confiance na bango epa na ye ba se retrouva epa na ye po ba kendaki ko eliri ba congolais nde ba benga ka ye président Eli biso to accompagner kaka oyo ba congolais ba lobaka aza koya azali koya le 1er août mama azali koya le 1er août azali ko se confiner na mboka mususu oyebi peuple na zolo banini alobi ke babenga Michel Mangala mukolo wana tokolakisa bango ke biso tolingi ya solo ba réforme na kati ya mboka na biso bango baza dessus parce que bamoni na moment où état d'urgence landa mama atiki bango ake ko vana na ngamba ba occidentale population na lobi ke tokolakisa biso ke biso nde toza ba chef c'est nous les souverains président Martin Fayulu akenaki ko sala musala akenaki na mission moko diplomatique mission esili ye ya kozonga pe ba kongomani ba koyamba ye yango moni ke peuple nyosa a mobiliser pona koyamba ye madame jour wana ko yo mona place ko boka so yo mona ngote je vous dis maman boko yana etando muke yo ko tandanga micro na yo na ko biso maman zwa émission tia yango lisusu jour wana place ko boka soyi ekozala te kanga ya émission enregistré yango peut-être ko bisa bandeko na biso ba libanda toza en plein préparatif ba o balingi mwana mboka inaka à faire pour que mukolo wana peuple na biso alobi akotalisa devant face ya monde que biso tolingi ya solo ba réforme biso tolingi yende président Martin Fayulu nde biso topona ki pet biso tolingaki mukolo wana yaka na bengi yoya. Merci beaucoup ceux qui ozali na moi le botolinga koloba mingi lo basukate tenga koloba mingi moi ya réconfort parce que souke ezali nde liwa peuple congolais ko zwande ko mshimangala lo lenge kani et puis peuple congolais ezela ya solo nini na ngamu na bino bandeko na biso ba communicateur ala muka. Oui, biso toza wana toza toujours en terrain, toza toujours au sala musala en pleine sensibilisation pour na bozongi ya président Eli ba o balingi to solo là ba ko komelanga même na WhatsApp na plus 243 81 57 94 972 donc plus 243 81 57 94 972 wana toko solola encore na mulainios. OK. Merci beaucoup à monsieur Michel Mangala qui était avec nous Andima qui ko disponibiliser ton aye pour na biso. Merci beaucoup aussi à Rachel Chako poko oublier mon papa chéri mon papa d'amour Cléo Kaleo maman Del Moidi à toute la famille Kaleo dit qui aussi qui était derrière la caméra les Similomba je vous aime beaucoup et j'ai toujours dit que ba remarque na mini on débile inanga et mikolo so lingi bino mingi tokutana na sima ya mikolo mikoya.